Omona ye so bo sepeli na ye aza bajar na yo bagu olingaka kopasola balo na yo te. Mais so akoti omoni ke eloko moko ezozanga aza penza bagu na yo te. Pasola balo na koyepa na bino moko nazwa ba raison na bino. Toyokani? Ok. Donc sans plus tarder, moi c'est Aliboso, kota tomona yo. Bonjour. Oui, Zaponayo. To koki kobanda na kombo na yo? Oui, kombo nanga Noblesse. Noblesse, ozana âge nini? 22 ans. Et puis osala nini na vie? Je suis hôtesse d'accueil. Oh, nice. Ok. Sikoyo, na temps libre na yo, tango ozo sala te, opasango kosala makambo nini? Kotanga, pona yeba lisusu mingi. Ok. Dalingi siko na yeba, tango ozo yeba na mobali, ba qualité nini il faut kuta na kati na ye? C'est beaucoup. C'est mingi. Nakoloba. Naninga mutu alokuta te. Et naninga place nazali, na sentir que naza vraiment aimé. Et puis je suis naza capricieuse, mobali faut abatelanga, abondelanga. Yebisanga sikoyo ba défaut oyo lingi kokuta ata mukiete epa mobali. Kindumba. 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 Le reste, mutumo taza parfait. Torobongisa mais kindumba kaka. Ok. Ça va. Remeza te kasito ya awa, to solo na baninga o ba pasoli ba balo na bango, to zo ba raison na bango. To koyi ko zo kombo na yo na âge. Kombo nanga Glody Mufu, naza na 26 ans. Merci Glody, osala ni na vie. Naza acteur, nasala ba publicité, nasala ba clip et aussi naza ambassadeur ya Pepsi na Congo. Ah, ching. Ok, yesanga kasi opasuli ballon no pani. Na pasoli ballon parce que kota la boye ba beauté ba manzaka amona na fimo ba sala na msala te. Alingi trop kolata amona na apisa za hôtesse. Hôtesse ya bi kelinga mibala ya bandumba te. La plupart na mbo na biso hôtesse ba sérieuse te. Ok no musala mais boss mo bolinge kuna bimina ye apa na ndaku nzo ande yemu ba na yebe sérieuse te. On a pasoli ballon. Ouais. Ok. Ba hôtesse baza na kombo mabe. Na koloba? Loba mama zongisa. Messieurs, koloba ke ba hôtesse baza bandumba c'est trop grave. Moi si ezaka conscience na ye. Ezala o aza hôtesse, o eza hôtesse te, azala kaka sérieuse ou sérieuse te. Et la plupart de ce qu'on a bon biso réputation na mnebi ba so ba ya ba sérieuse bazali bokoza 3%. Auto etikali vraiment rien. Non, nazo comprendre vu que tout ça la musala mo connaître na ba hôtel et tout, ba mi bali bayaka, on est toujours souriante to se kaka pour na ko yamba ba client mais ça veut pas dire que to za bongo. Les za musala na biso monsieur. Ok, zela kasi ye azali baguna yo. Na. Wanite. Déjà mutu o azo critiquer passion nanga. Donc ça sert à rien quand tous à l'ensemble naïe. Parce que ça va pas bisanga ke le kwa na balio ko sala son sala na te et pourtant nga naza amoureuse ya hôtellerie. Donc ça va pas. Ok. Merci. Toya awa kasi. Toko iko zo kombo na yo na âge? Kombo na Rashingobila. Merci. Osala nini? Naza entrepreneur, naza pe coiffeur, naza pe agent à l'État. Agent à l'État. Ok. Yebisanga kasi opasuli ballon na o. Poani. Bon, tout d'abord, esprit n'a pas na été, mais aussi asa capricieuse. On a peine à capricieuse, donc ça va pas marcher. Mais à part ça, asa bien, pas mal. Ok, merci. Et bongo ponayo, ye azali bagu ya mibali oba sepisaka yo? Asa muku c'est pas amukie. Asa muku c'est pas amukie. Na bando ko saneti na bando ko gangele le quoi petit frère. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. On va le causer ça. Non. Ok, merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Kombo na ngai Kingsley, naza na 26 ans. Kingsley, osala ani na vie? Je suis un ingénieur BTP, donc un architecte. Ok, merci. Tomoni opasuli ballon na o. Yebisa biso pani. Nakomona zana ma BT, zana est bien, mais du côté caprice, c'est aussi mbaté. Vu qu'elle est capricieuse, ça va pas marcher. Yo polinga ba bonde la kayo mingi? Non, naninga ba bonde la ngai mingi te po du genre déjà le débit
nga na mutu moko nalingaka logique déjà kobondela mutu na kokoka te. Ok, merci. E bongo mpo na yo azali bagu na yo? eza na ye bien nayebi te chemise alati eza ya liputa to ndenge Eza ya liputa? eza chemise ya liputa te. te tisi na onde mako ya liputa sikoyo lokwa moto ake mariage coutumier na montre mpe eza ya qualité ya bien te déjà ntango alobaka bakoka caprice te ngai donc esimba te mpona bongo aza mpe bagunanga te. Ok, merci. To ya boye. Kombo na yo na âge? Paul Papou, 26 ans. Paul osala nini? Agent et à la banque et puis entrepreneur aussi. Ok, ya business nini? Un peu dans tout, hein, genre musique, danse et tout. Ok, merci. Yebisa biso kasi opasuli balono po nini? On a eu bien, mais bah, critique. Déjà, sur moi, ça a critiqué mon bali. Eh bien, te. Me azoloba bagu na ye alingaka. Yo sepeli nango te? Déjà, bah, critiqué chemise à mninga, tout ça. C'est pas propre. Ok, merci. E bongo mpo na yo. Paul azali bagu ya mibali soko omoni quelque part. Mteme beti. Paul eza elonga bafrère église donc mingi bato bazala boye bango nde bazala bato ya mabe makasi. Déjà na critiqué te eza makambo ya gu parce que naninga chemise ali puta te yango natunaki est ce que naninga yango te neti yo nde olati boye nasepeli nango chemise wana nasepeli nango simple et classe malgré oza elonga bafrère église. C'est un peu ça. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Afonso Giovanni, 25 ans. Merci. Et puis osala nini na vie? Naza hôte mannequin et travailleur aussi. Ok, merci. Kasi yebisa ngai opasuli balo na opo anini? Aza na ye pas mal, mais déjà âge apesi na nzoto ezo correspondre te et ba caprice aussi. Donc nakoka moi ça ba caprice makasi te. Donc oloba ke âge ya pesi na nzoto na ye Correspondre te. ke aza mokolo? Oui, na âge oyo apesi. Ok, merci. Mpo na yo kasi azali bagu na yo? Te Po anini? aza mundu makasi okwa basoda ya bakenda bitumba na polo alati kambe na ngai na polo alati mpe ezaka bizarre mais eloko alati asi ya makolo eza ya bien et voilà mais ndenge auti koloba caprice nayebi te je suis pas la seule fille oyo aza capricieuse mwasi nyonso to azalaka capricieuse Ba caprice mal placé pe ezali. maintenant sikoyo ofala oyeba olobela ya nini quand même d'accord mais non c'est pas non te. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Brittany, 27 ans. Brittany osala nini? Opérateur culturel, manager événementiel. Merci. Yebisa biso opasuli balon po anini? Déjà, elle est capricieuse et tout, donc Batunion soit même à vie, donc Abia est capricieuse et à part ça, on a eu constaté qu'elle est vraiment mal bouche. On a pu sous maman a mal bouche donc et a plutôt parlé là théâtre et donc c'est mieux de tika donc c'est un peu ça. Ok, merci. Et bon po na yo aza baguno? Te. Po anini? Te makasi. Te makasi yebisa makasi po anini? Makasi. Bakani naloba ekuna ti mukuse mukie na ni akangeli biso na kingo na ni akangeli biso na kingo ape na moni mwa tolo ne monani me ba poil eza te donc naninga mwa ba poil eza kasi na omona te nga na comprendre bino te bino so bolobi na ofanda kimia no Loba. na loba Ba poil eza te yo linga ba poil kosika te hein. Pardon. Loba. Na zolo pe. Zolo esa moti na kufina na boy. Ne so na boti mona soka zu yanga te donc eza risque. C'est bon. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo na Darcy na 27 ans. Opasuli balon po anini? Mwaka msala. Pona onga. Ok, merci. Abagu na yo?
aza bagu na yo so omoni ye akoseplisa yo aza bagu no te Nani? yet Eh. Un peu. Asaka mamki. okay. Mamki. Okay, ça va, merci. Tozonga kasi awa, moko pe apasolaki awa, tokoki kozwa kombo na yo na âge? Exaucé, j'ai 25 ans, je suis déclarant en douane. Ok, merci. Opasoli balo na o simbaki yango, ouito opasola yango po nini? Elle est trop exigeante. Je sais pas, déjà, mon bal oiseau Luka est spécial, donc ça va pas tenir du coup. Donc, ba critique na ye azolekisa mwa ndambo. Bah ouais. Ok. Exaucé aza bagu na o? Ok. Po nini? Déjà, na répondre na kamba uti koloba. Bango nyonso ba bagunanga te. Pourquoi? Naninga mo mande fa pembe. Ewe skizenga. Naninga mo mbalo za mukolo penza. Mwana ba âge nini olinga? Bang awa bazate. Âge naninga bazate. Moi libumu. Ok. Merci. Toya pe awa, moko lisusu apasolaki po na yo, tokoki kozwa kombo na yo na âge? Kombo nanga Joe, naza na 29 ans, Jo osala nini? naza radiologue. Ok, c'est bon. Opasoli balo na o, yebisa biso po nini? Napasoli yango premièrement parce que naza mwana soldat. Le fait qu'il a critiqué déjà mwindu kuna aza lokola soldat na mwindu a critiqué papa na ngai. So moi sa boso na zwi tata na ngai otala ye. Ako critiqué pe papa na ngai toujours. Ok, merci. Jo azali baguno? Avimba ndambo, kota ovimba c'est bon. Nko naninga mo aisala pe kovimba kande vimbi. Na répondre na fingi basodate. Na lobi aza mwindu lokola, mais je n'ai pas na fingi basodate parce que bangonde babatela biso. Et puis ngamo koni naza awa, naza mwana soda. Donc na fingi basodate, mais après tout, il est pas mal. Aza vraiment ndenga vimba kolanga, mais déjà le quoi qui na fingi papa na ye, attention na fingi papa bokilo pardon limbisa te. Donc moyen exacté. Ok. Merci. Ok, donc pona yo malheureusement ba ballon nyonso tu ekei, mais nangi nasenga merci na ndenge oye na émission so na kozwa micro na yo. Ba garçon to ko betela ye maboko. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Oza pona yo. Tokoki kobanda na kombo na yo? D'accord. Je reprends notre Mbaki Plamidi. Plamidi? Mbaki Plamidi. Mbaki Plamidi. Ozali na âge nini? 22 ans. Et puis osala nini na vie? Je suis une fille de chambre. Oloba lingala? Oui, oui. Lobelanga lingala kasi ko se kotanga bien. Osala fille de chambre. OK. Notre temps libre na yo pasa ngo kosani. Dans des sorties, dans des restaurants, puis c'est tout. OK. Soki na lobi otangilanga ba qualité oyo yo lingaka kokute pa mobali. Oloba nini? Ba qualité nanga et pas mobali, mobali azala un peu costaud et puis azala peu mbing en fait. OK. Ba défaut. Soki okuti donc ozokima, olingi ata okuta te. Mbala mukuse te. Mbala mukuse te. Mbala baloba mingi pete. OK. Bon, toya awa kasi to yeba pona nini ba pasoli ba balona bango landanga toya na awe pana bango kombo na yo na âge? Kombo nanga Joe, naza na 29 ans. Joe o pasoli balono poni? Tango koti style suki na ye esepelisi nga te. Angani nga va mwasi ata make-up boite. Et puis ava style te. Net ba biso boye. Façon dans zali na za loi star parce que na maître na pe coach na kota na basali na nga mwasi mwaza vraiment yokoka. Nena otambo ni za lesboe, il sera no bomba ikaka na zo shida. Yo shida. Ouais, copie. OK. Merci. Joe azali baguna yo? Te aza baguna ngate. Poni te. Déjà Ketchini à Sokola ou bien en fait. Et puis aza vraiment baguna ngate surtout na chaussures. Aza baguna ngate. Na mona lobi bongo
Première année dans la qualité de bagage bala costaud. Le fait que na choqué des réactions nangwana. Mais c'est bien. Voilà, moi doit bien te. Toya boye kasi. Kombo na yo na âge? Moi, là, j'ai un Boateng, na 26 ans. Merci, au passé le ballon no poani. Na pas le ballon parce que na moni a vraiment classe T. Et en plus, une femme, c'est une mère, aza maman, bango ni batika la nanda kupona ko battre là-bas na moni bagage pe parce que le bien linga mobala zambinga pe costaud ya mwana rambinga. En plus, ndao lo babulinza kadi moko koyi ego koyi pe na restaurant so bolia. Donc après makasi na ballon, ngalinga ba spenda ba makasi na ballon te. Donc on a sepelité. Ok, merci. Aza baguno? Oui, azani bagunanga. Mais parce qu'on a répondu nga na sepelité. Nini et sepelité. Ndenge le baso na kina restaurant linza kape ko ya tout machin. Kasi koyi déjà ah. Yo mona wa koyi. Oh. Ok. Donc abaguna ote. Aza bagu meka ba makamba lobby hein? Oui. Ok, merci. Toya boye kasi. Kombo na yo na âge? Comme na Arash Ngobila, on a 26 ans. Merci, au passé le ballon au poignet. Déjà, à le roi moi n'andeke. Au côté déjà, c'est pas ça ngate souki na et posture na c'est pas ça ngate. Ok, merci. Aza baguno? Te aza baguna ngate. Poignité. Déjà ça mon course en fait. Ça baguna ngate. Ok. Merci. To leka awa kombo na yo na âge? Kombo na Kingsley na 26 ans. Kingsley au passé ballon na poignet. Comme on a boinda utolo baza fille de chambre mon dans ayebi koleka ngai esimba ati voilà mutabo so tamani na nzela ba boulot pour ça la ma date esimba ati. Merci. Aza baguna yo? Te aza baguna ngati. Poani. Et pas za mukuse. On coquette za mukuse fort. Ok, merci. Awa boye kombo na yo na âge? Paul Papou, 26 ans. Merci Paul, au passé le ballon poignet. Et le maquillage est simbi. Abimine si moi na soso va s'opérer mal. Ok, merci. Paul azabaguno? Te azabaguna ngate. Nande ngaza mukemu lokwa mwana ndeke mo esimbe zate. Obiaza mukende tinini? Lokwa mwana ndeke. Na mula ina c'est pas bon. Esimba te. Ok, merci. Toya boy. Kombo na yo na âge? Exaucé, j'ai 25 ans. Exaucé au passé le ballon poignet. Elle n'est pas jolie. En plus, elle a la pété na talon. Merci. Exaucé azabaguno? Te azabaguna ngate. Poignet. Parce que aza mukusa en fait. Aza pe mis rouge. Oto me la diamba. Te non to me la diamba te. C'est ça qui est Apollo. En plus de ça, comportement va changer, mais beauté va changer en beauté. Donc, souligner à ma bé, donc à ta comportement bien, beauté. Ok, merci. Toya boy. Kombo na yo na âge? Giovanni, 25 ans. Merci au passé le ballon poignet. Déjà de 1, azana choix vestimentaire te, vulgaire. De 2, nganaza mannequin dans les amuki na zambingate. Donc, voilà, c'est ça. Ok. Yaza baguno? Te azabaguna ngate. Poignet. Namone loko assassin. C'est normal, le baba bongo, c'est normal. Mais par contre, ça bongo te. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Brittany, 27 ans. Merci au passé le ballon poignet. Bon, la monnaie que la musique, on a gardé le ballon, mettons en poussani, souki na inde bomier. Le roi masala soso, donc. À part ça, paye maquillage, il est un peu trop, mais à part ça, elle est pas mal. C'est un souki qui a un maquillage, donc voilà. Merci. Azabaguno? Te azabaguna ngate. Poignité. Ah, elongne vomi za aspect en fait. Isa présentable te. Isa présentable, hein? Te nazolo bana nazolo. Nende elongne za couleur musu couleur musu présentable pe ngwana. Yondo nza pona ngata. Merci les caras. Merci, toya boy. Kombo na yo na âge? Kombo na Darsina 27 ans. Au passé le ballon poignet. Quand pour lui bala mikuse. Na pasa zabaguna yo. Bala ne kitoko. Aito, ngamo da miyebi na la mukuse. Yo na passé le ballon. Ok, merci. Azabaguna yo? Te, azabaguna ngate. Eloni esali bagunote. Parce que za mukuse puis chaussure ne pende saniki on bien te. Ba ma etika les ça salité. Ebi kongo ndezala.
On a raison. Merci. Tozonga awakasi. Boye. Donc, malheureusement, ballon surtout. Pasoli po na yo mais nangi nasenga merci na ndenge oyaki na émission na biso lelo so na kozwa micro garçon to betele maboko merci. Mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Oza pona yo. Tokoi ko banda na kombo na yo. Kombo na nga Dorcas Kanene. Dorcas Suzan Ajini. 21 ans. Et puis au salani na vie. Bon, naza mannequin, actrice. Ok, c'est bien. Na tana o libre au pasango ko sala makamnini. Bon, na kolamba moi sorti mkesi. Ok, c'est bien. Soki tolobi o tangela biso ba qualité oyo olinga ke pa mobali o lobanini. Bon, côté qualité, na mobali oza propre. Moi masse mulayi. Ok, ba défaut kasi. Soki okuti na relation tango zoyeba mobali, ba défaut so okuti do rokima kutu. Bon, mensonge na infidélité oui. Yango wana kaka? Oui. Ok. Mabezate. Toya awa kasi, toyeba poni bandeko ba pasuli ba ballon na bango landanga boye. Tuko ozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga Jean Boateng, je 26 ans. Merci, o pasuli ballon no poni. Pasoli ballon pour une raison moko kaka. Aza na kitoko alati bien, mais na monene lo wa Karaba la sorcière. Façon na illuminer ndati ba suki lo wa Karaba la sorcière. Donc appelé en ngate. Mais na habillement style tokos. Ok, merci. Aza baguna yo? Non. Poni te? Te a munene makasi. Non. Pasuli na ope déjà. Non. Toya boye. Kombo na yo na âge? Comme dans l'arrache, je 26 ans. Merci. Au pasuli ballon poni. Tout d'abord, tout ça, presque bataille moko, ça va pas marcher. Et Azana est bien, mais depuis on doit le bon noko et quand amate. Minu e mona. Minu na yo bien ye. Soki a lo bon minu e zaira libanda e mona. Atakangi mona. Mais Azane sengo, on est sengot. On est bien à l'aise. Yango kaka, toi Ok. presque taille moko. C'est bon. Ok, merci. Et bongo pona yo, aza baguna yo? Non. Poni te? Kanda obika bataille donc toi taille moi ici bataille. Et bongo tango long la talon. O leki na mkusete? Yete. Yete. Ok. Merci. D'accord. Toya boye. Kombo na yo na âge? Paul Papou, 26 ans. Merci Paul. Au pasuli ballon poni. Te, ACP Singate. Na nini? ACP Singate tout court. Elo nini osepeli nango te? Elongi taille, donc ACP Singate. Ok, merci. Makaza mannequin, ako tikelanga contexte na ye. Na o manager, mais na relation te. Yo business ne, business. Ok. Paul aza baguna o? Non. Poni te? Bon, na sepe kanete. Na sepe kana yendete. Elo nini osepe na te? Bon. Te ye kate. Exactement. Examen na boye, na sepe ndete na lingi te. Ok, merci. Toya aboy. Kombo na yo na âge? Exaucé 25 ans. Merci. Et puis au pasuli ballon no poni. Possédé ballon dans l'aïe. Azana était bien. Monsieur Chevé. Un soudan illuminé. C'est pas 50 d'été. Aza baguna yo? Non. Papa, papa, on attend. Mais ce qui est loko simple ko iko changer. Ah. Ce qui te changer, mais beauté. Problème de moi. Beauté nde. Ngaka ndi beauté. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Giovanni, 25 ans. Au pasuli ballon na o poni. Donc, tous les métiers moko et simbate déjà. Nga za mannequin, pas za mannequin. Donc, et balanate.
Et bala na kutu bokanga ba photo ensemble, ba idée. Nayebi mondo wana très bien donc impossible. Ok, merci. Aza bagu na yo? Non. Wanite. Pas presque taille moi là. Ok. Ba mannequin te yango na. To ya boye. Kombo na yo na âge? Brittany, 27 ans. Merci. O pasu li ballon na opani. Bon, parce que Aza a mannequin, Miss, c'est ça? Mannequin, oui. Ouais, déjà, et ici, bara curiosité en fait. N'a mi bali n'a basi, ba onyos. Tani Nathalie. Merci. Aza bagu na yo? Non. Wanite. Taille kande bon. Et on Hulk. Ah, taille en plus. Baptista. Ça ne va pas. Habillement, non, on peut se payer 51. Ah, ok, Ouais. pas de problème. Ok, merci. Kombo na yo na âge? Comme on a Daxi, on a 27 ans. Merci. O pasu li ballon opani. Bon, un mannequin. C'est qu'on a un masse trop peu un mannequin. On a eu bon de vivre. Au moins, on a eu Viviana. Ouais. Mais à part ça, on est tout. À vos chers. Ok, merci. Aza bagu na yo? Bon, pas mal. Ouais. Aza bagu na yo? Bon, bah, goûte, mais Aza m'a bêté. Ok, merci. To zonga boye. Moko pe lisusu awutaki kopasola balo na ye awa. Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga Kingsley, naza na 26 ans. Merci Kingsley. Opasoli balo no poani? Asepelisi nga te. Na omona ye boye aza lokola ntango osalisa banda komedi sika makaku mbwa. Donc komona ye basepelisi ngai te. Mais quand même ozalaki na balo na yo? Mais ntango namoni réalité ti bachangera mpe ti mpo bakendaka bongo makaku mbwa tosani yango na toboli kaka. Ok, merci. Aza bagu na yo? Poani te? Ayaki to autant plus habillement na ye mpe lokola papa kana sepe na ngo te bajaune banini wana te. Osepela nango te mpo nayebi biso vérité. Non, ya vérité te nga mpe sepe na ngo te. Yango wana. To te. Ok, merci. Toya awa. Donc, ozali na balo moko etika pon. Ah! Mosai boy poani. Ah. Ok. To banda na kombo na yo na âge. Kombo na nga Joe, j'ai 29 ans. Merci Joe. Opasoli balo na dernière minute en plus. Opasoli balo no poani. Ah, namoni aza muta mode a mannequin mais abomi nde. Namoni respecté ta mode te tamboleli na ye. Ok, ba biloko ba après na bango ngo. Oye pané na mona ta moko te et puis façon elobeli na ye. Omoni mwasi so aza mayele te. So azo expliquer. On comprend que façon azo expliquer on comprend que mwasi o et après en classe c'était mais sagesse vezaté. Ok, Nilongaza est bien, elle est jolie, elle a une belle taille, mais koloba ebité et puis ko tambola libata propreté. Elle était pas choquée mais au cas mannequin, il faut bako ça ba métier na bango awate. Moi aussi je suis mannequin mais dégoûté. Et là est choqué nganda on n'a pas soli. Mais azo répondre poliment, aza vraiment bien. Ko toi na nganda bomi. Ok. Et bon, man, on est bominga fort. Ok, merci. Aza bagu na yo? Non. Poani te? Moi, je suis ma casse. Je ne vais pas. Il était. Ok, merci. Ouais, merci. Merci. Ok, zela nanu avant, zela nanu. Ok, bon, ndenge tomoni ba ballon nyonso tu, ba pasuli pona yo, koza micro na yo. Merci na ndenge oye na émission na biso lelo. Ba garçon to ko betela ye maboko. Merci. Démarche ya mwana. Tu appelles ça aussi? Mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo. Tokoki kobanda na kombo na yo? Keren Fosela. Et puis oza na âge nini? 23 ans. Et puis osala nini na vie? Natangaka. Ok, na temps libre na yo, tango ozo tanga te, opasa yango kosala makambo nini? Ba recherche. Elo mosu eza te?
Ok. Sikoyo, tango ozosola na mobali, ozoyeba mobali, bakalite nini olinga kokuta na kati na ye? Bakalite oyo esalaka ke osepela na mobali. Nalinga mobali arespecte mwasi. Juste ça. Mosusu eza te? Ebon kasi badefo olingi komona ta mokie te epa mobali. Ka mensonge? Infidélité. Esuki wana? Ok. Bon, mpona sikoyo ezokende bien mpona yo, mutu nana pasuli balon na ye te. Yaka na ngai. Tokende. Koyeba mpona nini opasuli balon na yo. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Jean Boateng, naza na 26 ans. Merci. Opasuli balon na yo mpona nini? Na pasoli ballon parce que premièrement, son nakoki kopesa admiration Azabel, ane longia bien. Ma nde bat film so balikaki na ba ki j'aime pas moi sur azara mkuse ba gonanga et aussi aza vraiment explicité na ba question tant ozo tuna ye ba ton libre na abi ki asala ba découverte sur nini, sur quoi kotanga sur nini ou asala ba découverte. Et aussi ce que j'ai remarqué on a sepé langote chez une femme koloba devant les gens et l'on a encore c'est pas propre. Mais à part ça elle est belle. Ça va. C'est un peu ça. Ok, merci. Azaba Gunayo? Oui, pas mal. Azaba Gunayo? Oui, il est pas mal. Merci. Est-ce qu'il y a un peu? Ouais, bah, bleu, moi, des fois, on peut arranger, à part ça, ça va. Mais ça peut bien comme Mike a changé. Moukusa ya mulainde. Ah, par Mukuse. Et Mukuse déjà en kokati. Ngala mbinga fongo simo pembi. Ok, merci. To yaboye kasi. Bon, ezali kokende malamu makasi pona yo. Na moma oyo nakopesa yo pik moko. Zwa pik oyo eza pona yo. Nako tuna na yo soy ko pasola ba ballon kaka misato. A par rapport a oyo zomona. Ok, pana bango opasuli ba ballon misato. Na batu oyo yo lingite, bato sepeli na bango te. Pasola ba ballon ka misato. D'accord. Tango zali prêt? Oui, oko kende. Ok, merci. Oko tikala na okuna. Ok. Tokozwa kombo na ona âge? Kombo na Dax na 27 ans. Ok, tumoni ozaki na ballon na yo. Obombaki employé. Bon, ngai na yoka eno. Parce que ani kitoko. Ani ata bien. Mais ko tale bo soto tambo ngai na bima mko na ngai. Ouais, mais ani kitoko. Ouais. Ok, merci. Au passé le ballon na employé. Oui, kanda lobby. Surtout tambo ne bon mona komkolo. Na bima mkolo. Ne. Ok, merci. Mais ça baguna ote. Non. Ok, merci. Toya boye, au pasula ki pe susu awa. Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Giovanni, 25 ans. Merci. Au pasu le ballon est poigné. Giovanni. C'est pas une pendate. Hello, Nino, c'est pas une honte pas nae. Habillement. Ok, merci. Azabaguna? Bon, Azana est pas mal parce que dans le bas qui ceux qui te coquille changer bah Isabelle l'homme sous changer mais encore à boy et des fois qu'on a mon qui a confiance en soi Azana côté donc Aza sir na été il y a on est dans le bas qui peut-être te coquille que changer en ce qui si mais bon c'est comme ça. Ok, merci. To ya boy au passo la qui peli susu moko awa to koy ko sa kombo na âge? Comment on a Kingsley, nous avons 26 ans. Merci. Au passo le ballon est poigné. Passo le ballon. Oh, tous les temps encore. Ok, merci. Azabaguna? Azana kitoko. Ce qui fera des fois ça qui surtout tambo na e bobulo woye za mkona ngai. C'est juste ça. Ok, merci. Yo moko to passo la wana makasi nyoso tu. Tokoza kombo na yo na âge? Comme na âge, j'ai 26 ans. Merci. Au passe le ballon au poignet. Bon, na mona ke bien na musika mais tant ma poussiana ba solo na frère.
La monde que couleur on a créé. Ils ont naturalité. Ouais. Mais beau talent. Nandengini no loba. Bon, ils ont couleur on est propreté. Azaki mouindou amatissé. Ah ouais. Et en plus, abmamko nangai. Ouais. Juste ça. Ok, merci. Aza baguna yo? Non. Poanite. Aza mukuse kandi moko alobi. Okay. Ok, merci. Tozonga awa, tomonaki moko pe apasolaki balo na ye. Tozwa ba raison na yo, kombo na yo na âge? Brittany, 27 ans. Merci. Opasoli ballon poani. Elle est pas mal, elle est belle. Na kangi moté m'appelait que na réfléchi, na bien. Bon, aza mukuse, aza kitoko quand même, mais ici mbika te mukuse karande. Donc voilà un peu. Juste ça, à part ça, elle est vraiment belle. Voilà. Ok, merci. Azali baguna yo? Mukuse kade on a le problème. Ngape mukuse? Oui. Ni aleki okut na mulai, mama. Écoute, le titre là, mon biga mukuse. D'accord. C'est bon, toi mukuse. Biso mbe pa mukuse. Ongi bango sko baza milai andenge nini? Nalingi te bazala milai makasi. Ozala nde mwa mulai. Mon moulay, genre Hulk. Bon, pas mal, hein? Ok, merci. Tozonga awa boye. Ok. Bon, ezali kokende malamu mingi pona yo. Siko na kosenga yo opasola ballon kaka moko. Na mutu oyo sepeli na ete. Opasoli kaka moko. So ozali prêt? Ok. Ok, merci. Okoi kotikala wana. Tokozwa kombo na yo na âge? Paul Papou, 26 ans. Merci. Ozalaki toujours na ballon na yo. Okoi sabiso po nini? Ça bien. On a ma collab joueur, donc pas mal pour nous. Ok, merci. Opasui ballon po ani? Na pasol ballon ona. Na sepeli de na ndenga latite. Na bilamba ne. Ok, merci. Eza bien. Oh, eza bien. Eza bien, mais sepeli singate. Sepeli siute. Ça clair. Asim tes choix, non? Sakinao. Oh, mama sac pesa lo kalata chaque jour te. Sac ko changer, chemise ko changer. Te? Azana choix te. Ok. Merci. Ok, yaka nanga awa. Ok, so ozali na ballon mibale. Siko na kosenga yo so ko tuna bango question pona oye babango lisusu pona esunga yo oye basoki match na moko na bango ezali. Tuna question to kene pa na bango to za ba réponse na bango. Na lingi na yeba pona nini garder ballon. Back sa deuxième question. Et puis ozala mwasi to ozala mwana. Ok, yaka nanga kasi. Toza kombo na yo na âge. Kombo na Joe, j'ai 29 ans. Merci Joe, ce ko pesa ba réponse ya mituna na ye. Premièrement, première question il a posée. À planifier fort, azan pembe mova ou ngalingaka. Surtout misuni. Ou va laisser d'une biche na koufi misuni mabe. Deuxième question. Oui, j'ai un enfant, azan en France. Ngala maman na épée, il y a de cela 3 ans, on n'est plus ensemble. C'est ça un peu. Ça va? Ok, toya awa boye. Tozwa pe réponse ya ndeko na biso awa. Kombo na yo na âge? Souci, j'ai 25 ans. Merci, soko pe sa réponse ya mtuna na ye. Je n'ai pas d'enfant dans mon thé. Puis, je travaille, mais ça, là, on est dans mon thé. Deuxième question ezalaki o garder ballon na opo anini? Parce que elle est belle. En colonne, ça me plaît, puis c'est ça. Ok, siko na osenga na yo ozongisila ye pe mutu na eloko nini olingi oyeba epa na ye. Tuna ye pe question. D'abord, tu t'en wapi. Et puis tu fais quoi dans la vie? Soko pe se réponse otanga kawapi et puis osala ni na vie. Natanga kana ipen. Na def sarablo. Ah ouais.
D'accord. Baksa su moko pona esunga yo. Dans tes temps libres, tu préfères faire quoi au Salarani, na temps libre? Faire des recherches, souvent me détendre, aller dans un restaurant, manger, passer du temps, puis rentrer à la maison. Ouais. Par des découvertes. Quelle découverte que tu fais? Ça, découverte, il y a Nini. Il y a Ilo Recherche? Recherche, il y a Ilo Nini. Sur mes études? Ah ouais, d'accord. Peut-être ngoye ba ceux qui a bêtide yango eza nini. Hein, bêtide na yo zo sa les années. Gestion informatique. Informatique. Informaticienne? Ouais, d'accord. Pas de problème. D'accord. OK, merci. Tozonga awa. Tokoki pe kozala na tozo ba question na yo oyo lingi ko pesa ndeko na biso mwasi. Oui. Premièrement, on a pour ça sur la promotion nini, na UPN, soit sa faculté nini. Et deuxièmement, elle est en couple, vrai ou faux? OK. Koko répondre? Premièrement, nous avons complété. Nous avons la gestion informatique. Nous avons la gestion informatique. Nous avons le système LMD. On est entré bien L1 sortant. L3 sortant. Oui. Informatique, c'est vaste. Aux en la gestion ou bien aux en la maintenance. Papa, informatique, disons, ils ont initiation au salaire, il y a un département. Informatique, ils ont un département informatique de gestion, ils ont département économie. OK, d'accord. Et puis, deuxièmement, au Vandi, na commune. Ngalema. Wow, ça tombe bien. On va bien Ngalema. On comprend si vraiment, aux alentours aux environs, si on était au moins 6e, non, autant Ndinga. Autant à 6e, ouais. 6e, est-ce que décroché diplôme, non? Natanga Mamubutu. Mamubutu, est un quartier. Janeli est un quartier, parce que moi, Ngalema, mes amboka, n'a fou la pesa chez moi. Mamubutu, est un vaste, est un net, vous devez savoir dans la cité verte, 4e rue. C'était Mamubutu, on a une école. Ni kuna, tu as Janeli, tu as une école, monsieur, tu as une école. Natanga na groupe scolaire Woso. Woso. Ah. Ouais, je vois. Sinon, très ravi. Oui. Et ça, on a bien. Sauf pas sur le ballon, on a notre continuer le banda. Ah ouais, bah tout bon, mon maman boutou c'est pas ça. T'as la mine, on a eu, et ça pembe bon. Non, moi, autant publicité, mais qu'on est bah ça va décorer mine, bah blanchir en haut. Oui, non, c'est pareil. On reprend le ballon, tout c'est pas ça. C'est la cassée. C'est là. Bon, à par rapport, il y a ma réponse. Oh bon, bah pesio. Parce que la ballon, il y a mutuka ka moko. Oyo Monique et Kosimba na ngote. Parce que la ka moko tant aux ali prêt, OK, ko passe la ballon moko. Merci. Okoy koti kala kaka awa. O Simba ki ballon na opoani. Parce que je l'avais apprécié, parce que c'est maillon. Merci. Et puis ponayo, o passe la opoani. Na passe la mo azani mabete mais na préféré dans kaka. OK, merci. OK, yakananga kasiboye. Tozonga boye. Na kosenga upe oya otelema awa à côté nanga kusena montambo boye. Bon, lenga kina tu na bino ceux qui ba questions ali mais yo lobi bien que les autres beaucoup continuer bisika mususu. Mais ozali na question suka bino mibali bozali na question suka bongi botuna. Oui, question suka kozala. Na public ou non occasion ou opportunité au beau pesi bisoto kutana. Si elle est d'accord, elle s'engager na ngai. Pour commenter parce que neto na ndo moni la ngona ba réseau et no moni logo eza briefing eza mise à scène. Mais nga moko nde na vivre parce que scène vraiment na kati. Alors basiri a rosa d'accord parce que moi personnellement na kifo ma casse. Na olingo va mi sobato. Na kufi na ngayo. Tout tika na biso ensemble. Moi ba oba mona je m'en fous. Eh maman, olobini. Mubaya solo. Ozali na question suka pona ye? Question suka. Ya suka. Soke zate po mezate mais soke za okoko poser.
Bon, ils ont monté pour l'instant. Okay. Qu'est-ce que vous avez? Tu es d'accord de sortir avec moi? Papa, comme na tuna question wana te. Ok, question na ngai ya suka. Pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui, oui. Oui, vraiment, ya makasi, oui! Almozela malembe. Eh? Et puis ndenge moko pona yo, pona ndeko na biso mobali ezali oui ou non? Oui. Papa, boaka balo wane kene musika. Zwa mwasi na yo, pesanga micro, zwa mwasi na yo bokende ensemble.